Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye lisusu liboso na bino pona kosala video oyo to partager makambo oyo nzamba teke to partager na video oyo na mukola lelo. Ya ona osenga na bandeko nyonso to bondela po ete Saint-Esprit aza na biso na video oyo to bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozalisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa tala biso bana na oto liboso na okolo to pamboli to kumiso to netoli yo papa opesi ngai na bandeko nyonso bazolanda ngai papa souffre de vie otoza nango kolo mingi basilaki kokufa biso so toza na bomoi kino lelo eza bolingo pe ngolu na yo oyo zotalisa tango nyonso na bomoi na biso yango topesi yo merci. Merci pona ngolu oyo sali ngai ya kosala video oyo pona ko partager na bandeko nyonso ba osila kolanda ngai papa Saint-Esprit na beleli ozala na nga molimo santo ozala na nga zape na moko alanda video o tikete munguya na molimo santo kolo esala na video o papa moko na moko kolanda video o papa nguya na molimo santo esala ete ya bana na papa ezongisa bango na nzela ba o baza kobunga nzela kolo moko na moko kolanda video o azwa implice na bomoi na ye papa mona pe ndeko moko na moko akopartage video o papa futa ye ndenge ofutaka basali na okanisela bato o tozosala mosala na yo papa kanisela biso za nzambe na biso papa oza malamu mingi topamboli tokumisi tonetoli yo papa nyonso na bondeli bongo na bondeli na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen amen amen. Bandeko na ngai mama Deline ba o nanu bolandi ngai te mba liboso po bolanda ngai bo s'abonner bo s'abonner na Adeline TV. Bo s'abonner na Adeline TV po bo to partageaka makambo oyo nzamba talisaka ngai makambo nzamba talisaka biso to partage makambo eza spirituel. De chaîne auto partageaka plus makambo oyo eza spirituel. Yangwana oyo okolanda ngai mba liboso s'abonner na Adeline TV et puis tala pe ba video mususu oyo deja to nasalaki deja kala tala yango ekosunga o vraiment makasi. Na pesi merci na bandeko nyonso botia ba commentaire nzamba mona moko na moko ba commentaire na bino na tanga ka yango nazotanga nzamba mona bino. Ba o nyonso bozobondela pona nga nzambe amona bino po bitumba ezali. Do bitumba ezali monguna satana lingi mamba ba video ote alingi te. Donc mais nzambe kaka oyo azo permettre yango donc to banga pe loko mote po nzamba za na nguya koleka banguya nyonso. Batu nyonso merci ba otinenga ba verset biblique ba otinenga ba voice na bino nzamba mona bino na WhatsApp na ba voice bele. Dernièrement tolobela ki mutu oyo olanda video o mba liboso o landa mba liboso landa video na oto sa dernièrement. Nzamba lobi na biso totia ba provision na bandako na biso. Totia ba provision na ko expliquer a te me landa kuna nzamba lobi totia ba provision po ozwa mayele otia provision po famine ezoya na Europe partout to ebite place ni ko simba place ni simba te biso to milengela totia ba provision na bandako na biso totia ba mai totia ba provision na bandako na biso po ezana tamoko ezana motamoko ekozala te mais nzamba bi akobatela ba oya ye nzambe moko abi akobatela ba oya ye mo pa lobi totia provision ayebi ndenga kosala donc po ba pesaka na oya zana ngo oya zana ngo te ba kolongola na oya zana ngo donc yoso oza na mwandamba provision nzamba ayebi ndenga ko multiplier ndenga osala ye moko ayebi makambo azo bombela biso bandeko na nga tant auto komi to mona ba benga oni na Kikongo mongo ezo sonner bien na Kikongo to mona bimango to mona bimango engela kisaje kwa ba miracle to mona ba miracle na temps auto komi na okute bandite to mona ngo nzamba otalisa nguya na ye
na ba o ba tambo na obanga nzambe pe ba bonda nzambe otamtatisa nguya na ye mpona loba mingi te naza na ba audio bele na kotiela bino en tout cas na tokontinue na sujet na biso oyo tobandai mpe kolobela ya bapratike tokontinue nango makambo mpe susu donc tokontinue na mambo ebele lelo naye kosala video oyo naye kosala makambo moko esalamelaka ngai eleki mwa mpenza esalamelaka nga makambo oyo yango naye kosalela video lelo. Avant nasala video nalobaka na osala yango video na osala video mais nasalela yango te leka nango mpe ondeye mpe leka nango mais lokola kaka elekaka te makambo oyo nzambe aloba ata mambo nalobaka nakoloba boye bango ekolobamaka kaka ekolobama surtout temps oyo tokomi mpe nzambe azopia makasi ke bavideo ebanda osalama mingi yango na otiela bino na video oyo bolanda video oyo je crois ke batindeli bino yango mpo nga bato ebele batindeli nga video oyo bato ebele batindeli nga je crois ke bino mpe bozwi ba video je crois ke bino mpe bozwi mpe video yango batindeli nga bato ebele nga ata 5 ou 6 personnes batindeli nga video oyo banda natalaki oyo mokwa liboso ata ba 4 jours yango oyo bazotindela ngango tolanda na video oyo nayebi te so bomona bien bolanda na video oyo bongo na koloba oyo nga namonaki sima tolanda na video oyo tolanda.
somba luka osambelaka mpo nango mpe bavéritable chrétien tocomprendre ke toza na nzambe oyo aza le tout puissant apesi biso kapasité mpe bokonzi ya kokanga mpe ya kofungola seke ntango tokangaki ye abima aboyi kobima nalobi lokola yo moko lobi obima te nga mpe nazobloke yo par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth seke puissance ya kombo ya Yesu nde bloke ye amoni sikoyo akomi étouffé azokoka lisu te ndo bomoni azobimisa mai ya miso oyo seke ezolakisa ke ntango bible elobaka ke nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé ezalaka baventure te tozalaka bavainqueur tala monguni ndenge azolela eza grave komona ti mwana popi boye azobimisa mai ya miso elokola mutu eza grave mai ya miso ezokita boye alors bandeko ezalela mpo sombi ezalelo kosombi lukaka osambela mpo nango eza très important nga mpe na kotike lelo te ti ye lokola volonté ne motema ne elobaki ke abima te nga mpe ti moko motema nange esepela kobimisa ye na nzoto nini ya mwa kopi nabimisi ye soki mpe te nakosufri ye ka boye abandolelanga aboye boye motu aboyaki nga te munayebisaki aboya me nga nazali na posa te ya kopamele nga nasombi eloko etaki mosala nzambe ifo nabondela mpo nango mpo na koutilize yango na trouve na kati nazobiyebisa bosava bima abo lokola aboyaki na ntango oyo ekomi siko soki nga mpe nalingi nabimisi ye soki te akozala kaka boye abando kontinue kotangisaka ma emiso yango nalingaki kaka na te ya biso nzambe asunga biso komona eloko oyo ete ya yo oza chrétien okoyebaki te epesa yo courage ya ntango osombi eloko osambelaka mpo nango vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment nasi bomoni video oyo natieli bino wana ser na biso alobi ke ye asombaki maneke wana mpo asalela yango baperiki na ye mpo asalela yango baperiki na ye me asombaki mutu oyo mpo asalela yango baperiki na ye me azwi mutu nango azwi mutu wana ye nango na ndako lokola biso bana nzambe eloko nyonso oyo tosomba ifo tobondela nango avant tosalela yango ye abondelaki mpo na mutu wana lere abondeli mpo na mutu wana nde mbala moko amoni ke esprit mabe ebandi koloba soki mpe ebandi oloba na mutu yango nayebi te me alobi karemakaki ke esprit moko mabe ezoloba na mwana popi oyo nde sikoyo abandi koyebisa esprit wana ebima esprit wana eboyi kobima azoyebisa esprit wana ebima esprit wana eboyi kobima na mwana popi yango ye mpe alobaki oke lokwa yo oboyi kobima nga mpe nasombi yo nakosalela yo kaka nakosalela yo kaka vraiment bible elobi na biso mon peuple périt par manque de connaissance vraiment tozo manque connaissance eza na biloko mosusu na mokili oyo basambelaka mpo nango te bandeko na nga eza na biloko mosusu na mokili oyo okoki kozwa yango te oya na ona ndako na osalela yango yango le biso toloba na bino ke botika bameshe eza bademon mobimba bolingi koyoka te le toloba na bino botika baperiki eza bademon mobimba baesprit mobimba eza na baperiki yana bolingi koyoka te bandeko na nga babimisaka demon na kati ya demon te babimisaka esprit mabe na kati ya esprit mabe te babimisa yango te ye azobimisa esprit mabe na kati ya mwana popi wana ye moko aza na demon alozobimisa esprit mabe na kati nango ebima te donc il faut longola nde eloko wana pembeni na yo donc biso bana nzambe tokoki kotia biloko te na bandako na biso babiloko ekozala te na bandako na biso bana nzambe bamaneko ekozala te baperike ekozala te bameshe ekozala te na bandako na biso ekozala te ndeko na nga somba no mafuta kopakola osombi mafuta kopakola obondeli mpo nango eza na biloko mosusu biso bana nzambe yango toloba eloko nyonso soko osombi fo kobondela mpo nango eloko eza utile oyo eza utile oyebi ke ifo na utilize yango ifo na salela yango nde obondela mpo nango me babiloko nzambe azopekisa biso tosalela te tokoki kobondela mpo nango te obondela mpo nango te
eloko nzambe apekisi ozwa obondela mpo nango non tokobondela mpo nango te tokobondela na eloko oyo mpo biloko mosusu eza bademon en personne eza deja demon mobimba eza do otie mwana popi na ndako otie mutu mobimba bino bozomona mwana popi na butu atambolaka na butu asalaka nyonso le bino bozosola azoyoka conversation na bino ser na biso ye moko auti olobake yango bato mosusu bazalaki bien bakomi bandumba yango bato mosusu bakomi na baproblème bakomi na bamalédiction bato mosusu bakomi boye a cause ya biloko oyo sikoyo biloko mpo nini obimisango na ndako na yo te biso bana nzambe toza na droit kotika baperiki babiloko oyo bamaneke na bandako na biso te bomoni preuve nango ezolela ya solo nga na tala na video ezolela penza ezolela ya solo sikoyo na okende na yebisa bino oyo ngai namonaki oyo nga namonaki vraimen na makambo na baperiki ezalaka mokolo mosusu bon le nzambe alobaki na ngai natika baperiki natika babiloko wana nabeta deja lisolo nango natikaka me le nazwaka yango nakangaka yango nyonso na bachase moko boye wana natikaka na ndako nabike mokolo na osala koli wana 2019 nabi mokolo na osala karto ekende na Kinshasa natindeli bato ya Kinshasa soki baolata balati soki baoteka bateki bakabelo baperiki biloko ebelebele ezalaki wana soki baoteka bateki apres sikoyo nabombaka yango kaka na ndako apres le todeménage na ndako wana toye na ndako oyo toza sikoyo nazwaki yango natiaki yango na chambre wana mosusu ekotaki kota nango na biloko moko wana kaka na chambre wana efanda nango wana moko mosusu mpe kuna ndo luka so eloni na moni yango ngabi baperiki oyo ezalaka ebele soki natie kutu karto eke afriki ekende nango kuna ala apres nde eka naya koyebisa bino nzambe aye koloba nanga mambo ya bafort de teint nde aye koloba nanga mambo barouge à lèvre bavernis aye koyebisa ngango ke nayebisa bana nzambe nasala video naloba bandeko na nga nde nasalaka video nalobaka apres kosala video wana bato ebele babengaki ngai bapesi nga baexpérience na bango topartage babi mama Deline fo kobwaka babi fo kobwaka biloko wana kokaba te nga na bi boso tokabi na biso na babi na nga te mama Deline yo eloko oyo oyebika eza mabe poko kekabela baninga kokaba te fo obwaka nga lobi ok do fo kobwaka na yoka ipe na tsaki pe na mutuke fo na bwaka na longolaki siko ide kende na ngai natindela ngo bato na Afriki na longolaki ide ya kotinda na Afriki na longolaki ide ke natinda ngo na Afriki na yaki kotika na ngai yango kaka efandaki na okana na ndako na ndo baka mukona uzwaka temps na ubwaka ngo na ndo baka bona ubwaka ngo me nazwaki na no courage te ya kozwa kobwaka ngo elekaki na mukolo mosusu boye bandeko na ngai na lala ndeka tolala na biso pongi penda na lala na nga naye komona ke natelemi na bandi kosala ndeti nabima na porte ya chambre bamonga mona mituni oyo ndenge natelemi boye nake wapi mle natuni bongo namoni bamoko elongi na ngai baluki na nsima namoni ngai lisu nalali na mbetu namoni ngai lisu nalali na mbetu bato ebele ekomplike bino me esalamaka lokwa no tolobelobeli makambo te tolobelaka nka puta makambo ebele toloba nango yango nabaki tozokota mpe na makambo ya makasi ya spiritualité ya makasi ma tokota nango bandeko na nga ndo natelemi nga mutu natelemi na omo apeyaki natelemi me nabaluki na nsima namoni nga lisu nalala do nakomi ndeti mibale apres esalamaka na bonzambe bondoki te bonzambe na oyebisa bino bondoki te bonzambe na oyebisa bino bamakambo ndenge elekelaka lesiko natelemi boye bamonga mona milobi nake lisusu wapi loko eza mbala liboso te esalamanga esalamanga ngabi nake boye wapi nga natiki nzoto na nga nabimi boye nayi nakende wapi bandeko na explique na mokuse na okota na makasi te po toya ochange sujet pamba ezalaka ndeti boye otelemi obimi na nzoto no na volonté na yo te ndenge mpe ozokende na volonté na yo te ndenge maboko ezosimba na volonté na yo te yo eloko yo ozosala ozokomprendre te makambo nini nazosala maboko na ngai ezosala nini monoko na ngai ezoloba nini antuka miso na ngai ezosala nini yo kaka eloko oyo oza na nko ozoyeba ezaka pense na yo
ozokamwa kaka ndenge nini nazosimba boye ndenge nini nazomona boye ndenge nini donc ezaka yo ozokamwa mais soki ngale na te donc eza lokwa ke nzoto na yo ezosala donc eza esprit po oyo etikali eza nzoto oyo etelemi eza esprit na yo esprit na nga makambo ezosala nga nde nazomona ngo kaka nazokamwa kaka nde nini nasali boye nde nasali boye donc c'est ça nakoexplike ngo mokoto olobela ngo bandeko na nga na ye mbamule na telemi ana na bimi mbala moko ti na couloir ngabi nake wapi yango mbala moko na bimi ti na couloir na ngai na ye ti na bandi koya ti na salon le nakomi na salon ngabi naisa nini nango na salon bamona moni misu nange bandi koluka misu nange ezoluka partout ezoluka nga mona azokomi tu nango misu yango ezoluka nini ekemba moko efixe na nsima ya tele le efixe na nsima tele mbamona moni mbamo ebandi koloba nakemba mona nsima tele namoni singa moko balinga na bafili oyo totiaka na bafili oyo eza na nsima televizion na basinga na nsima televizion do basinga moko elinga mbamonga nake namoni maboko nange bandi kolongola monoko nange ezoloba ndako ya moto ekozala na biloko ya boye te na yango ekolinga singa o awa na yango kotia singa o awa ndako ya moto ekozala na singa boye te nazolongola nalongoli singa o na nsima televizio ti nalandi yango eleki ti kotaka na pe nalongoli yango mbamole nalongoli yango natiango na loboko nanga awa nazosimba ngo siko boye nga bifuna bwaka singa o nani yango ayaki kotia singa o awa ndako nange ekozala na singa o te ndako ya moto ekozala na singa o te mbamole nalongoli yango après na moni misu nange komo luka susu donc na mukuse misu nange bandai ko luka babiloko o mungu na satana tela biso na ndaku ba caméra caché ba micro caché so biloko ni na ebite singa na so ezaki ni en tout cas singa ngo ezaki forme lokwa singa o to kangela asuki mais wana sko ebenda na kandeti ba singo to kangela kabelo biloko moko abongo singa mobwe ezaka lokwa singa suki mais so zo benda ngo boye benda na mwa ndambo singa ngo ezaki ubongo après na ebite soki ezaki micro caché so pe ezaki nini na ebite be blocage bakanga na tinga television bon na ebika te mais etike nga na ebika ke esprit na ngai ebimi kati na nzoto na nga eke kolongolo koluka biloka mabe oyo batiaki na salon na nga nde nayaki komona singa wana na longoli yango le na longoli yango abia siko sava salon etikali propre ekomi bien eza suna eloka mabe te leka na ina bima bona baluka bona mona na mir mobimba na moni babilongi oyo ya maneke oyo na moni bilongi ya maneke etelemi na mitu wana ya ba maneke etelemi na mir elatalata ba periki nde to mona so ba oteka ba periki nde batiaka ngo wana na mitu na ngo wana pona échantillon ke ezala emona na kitoko eza elakisa modele ya periki ndenge ezali bona moni siko yango etandami ebele na mire na nga ondie nde totiaka batableau na mire le na baluki nga bino ndako ya moto ekozala na biloko oyo te na olongola ngo ndako nange ekozala na biloko oyo te ndako ya moto ekozala na biloko oyo te na olongola ngo bandeko na nga napusani place nalongola ngo natomboli loboko na nga boye so na tombo loboko pona longola ngo epusani likolo so na tombwami na longola ngo epusani su likolo na zuma ko na nga na tomboli boye pona ko masumula ina longola epusani su likolo so na kitisi loboko na nga ezongi na place so na tie loboko na longola ngo emati likolo so na tie su loboko emati su likolo ezokima na ko longola ngo te so na kiti loboko na nga ezongi na place na bundani ka bongo ndemba moko nzamba bandi ko ebisa esprit na nga wana nzamba ando ebisa nga na matoi na nga molimo me nazoyoka aebisi ngai boye alobi na nga Deline biloko oyo nyonso ozomona oyo avo longola ngo spirituellement il faut longola ngo nanu physiquement il faut longola ngo nanu physiquement so longola ngo physiquement nde spirituellement pe ekolongwa nga na bia bon comment funa longola ngo physiquement alobi longola ngo physiquement abi oyo nyonso ozomona eza ba periki na yo nga bile na tali on pe ko ba periki na ngai do mideli nyonso ba periki nga azaki nango yango na eko mona wana na moni bo ba periki na nga
Kabi Yesu les a perruque nanga bien. Ba perruque o eza na chambre wana nzamba lobi na penda chambre wana mususu wana. Ba perruque o eza wana yango yozo mona ngo boy. Donc avant longola ngo so longo lika ba perruque eza na chambre wana oyo pe nyonso oyo ekolongwa nango. Le longo lango physiquement na chambre na yo na ndaku na yo so longo lango oyo pe mbala moko automatiquement spirituellement kolongwa. Nga bioke si c'est comme ça kasi na kolongo lango na moya bilongo lango. Ndemba mona moni pe na sisi bona yeti na ye na matipe na mbetu pu na zongi na lamuki. Nena susunki nga bi Seigneur makamni no nzamba talisinga. Nzamba yisinga suna to ya bilongo la ba periki na ndaku. Nga bi na kolongola. Eleki nango. Bandeko na ngai Seigneur. Nandima na ngaka na kolongola me bolembu ya kolongola nazala nisu na posa kokabango me poka na kota na chambre na lukango place ezali ya kokundama mwandambu na lukango na lubaka na osango lobi na osango lobi na osango lobi lobi ti e akorumela mwandambu na bande ko na longola kionte e ko leka na ko yamba mupaya na ko yamba mupaya aye le mupaya ye mupaya senga kifalala awa mupaya wana bandeko nanga asambela makasi atambula pe na vya obanga nzambe me ye pona ye ba meshi ba periki ba bote aotika na ete abi amwe nzambe alobela ye ndenga alobela biso abi bino botiki po nzambe alobenga bite eza na bato ebele batika po nzambe alobela bango te nde bayoki ba témoignage ya bato mosusu nde batiki abi ngai avana tika ifo nzamba lobela ngai moko loko aza pe mutu o nzambe pe alakisaka epe makambu nzambe pe alakisaka makambu lotaka na epe en tout cas abondelaka pe makasi abi nzambe pe fo asola na nga ndenge asolaki na bino ke botika baperiki wana ngai pe na kotika na tunyenga na bi ese so tuna nzambe tuna quand même nzambe pe eske makambu ngo baperiki bazokosa to baoloba ya solo otuna de nzambe afandika anye ote nanu te ngabi kasi yo tunye te tuna ye oboyo tuna ki yo tuna ki ta lobela ki ngabi oke na iseke nga na bi le yo yambaki Yesu Masia ozela ki no Yesu Masia ye moko akoloba na oke yambanga na bomo inao eza na bato o Yesu Masia ye moko alobela ba oke yo yambanga bazali me yo oyoka ki pa bato musume oyambaki Yesu Masia ndenge moko na yango ndenge mona yango na yebisaka eka bon na yebisaka bongo soki nzambe nde mutaloba na munoko na nga yozo mona ka ngam na oloba me soki za nzambe mutazoloba kasi abite nzambe ayebi ke fa lobela nga pe pona tika ngabi ok problème te tozala na biso bien en tout cas atiaka ne ba periki na ye ba bote na ye alataka ne ba pantalon na ye ndenge kaka tozalaki kala biso toyebi nde tozalaki basili atiaka na ye manzaka kuta ezanga ye na maboko te donc aza na ye kuna te na makambo wana me asambelaka na ye bandeko na nga mokolo yango ayaka na ndaku alala awa mpa na ngai ok problème te alali pe na chambre wana bandeko na nga ekoma na butu nga nalala na chambre mosusu namoni kaka nafongoli misu nazalaki kolala namoni nafongoli misu vraiment bandeko na nga makambo spirituel ezali vraiment ezali so na exino na vivre mambo ebele spirituel do na vivre na vivre mambo spirituel namoni boye nga azalaki kolala mbamo nafongoli misu nde nafongoli misu ozomonaka différent boni non nazomona différent boye ndeni natala boye nazomona sikoyo tala chambre mosusu wana mire ekaboli biso me nga nazomona sikoyo chambre wana nazomona ngo mpenza ndenge ezalaki namoni mpe ndeko wana lali namoni mpe na bana balali nabandi sikoyo kotala ngabi nazomona sikoyo bango esika balali ezalaki donc ndeko wana esika sikoyo balali nabandi sikoyo komona ndeni elekelaki bango balali do ye alali na bana o aye ayaki na bana alali na bango ala presque nga nazomona nini na chambre wana nazomona ye ndenge alali na bana
nazomona na liboso biloko moko bizarre likolo ezotambola na comprendre te donc biloko moko bizarre ezotambola na chambre wana nga yo chambre esika ya lali nazomona ngo sali te naomona ngo vraiment kitoko te chambre bamona yo kasiko place ba perike ezali wana na yebe na te ba perike na yo kasiko place siko ba biloko eza kuna makelelo nde bato bazosola monde masolo bazosolola mais nazokoka mpe bato bazosolola mais nazokoka koyoka te langi nini o bango bazoloba mais nayoka bato ngabi makambo nini ezoleka kuna banani bazosola na kati kuna dozomona place yango bato bazosola bamutu akokota kuna te ata mutu moko akobatama kuna te mais mingongo bato ezobima kuna ndeni mona babandi koyemba babandi kobima na mulongo bandeko na nga bazobima na mulongo moko namoni ba periki na ngai surtout periki mona nde kolinga mingi ezali ya frobo etelema oyenda azalaki lokwa chef a groupe periki ana azalaki chef a groupe ya bimi liboso tatata ya temi na katikati bato mosusu banzobima baperiki wana bandeko na nga elata bilongi ya bamaneke nde namoni nde toomona maneke oyo elata bamaneke na babote moko ya makasi elati na banzoto moko boye ya mikuse banzoto moko do mezika ya nzoto ekoza mukie boye na se nango ondie na yebi te so bazali na makolo to bazali lokwa bake de sirene na yebi te na mwa maboko moko ya mike me bazobeta maboko bazoyemba na yebisi bino bazosepela babandi kotambola likolo ya ndeko wana o alalaki na chambre wana bandi kotambola likolo na ye bazosala baje omoni bakebo oyo twanda obetanaka na Kinshasa mutu moko aleki azoya epa akoyi boyambi ye botie bazosala likolo bazosakana bazobeta na banzango likolo na bazobeta banzango bazoganga bazosepela do ambiance moko baperiki wana ezalaki wana ndeko wana lala na se na bana balala wana nga siko na bandi koganga nga binzambe nanga makamni ezoleka na chambre wana makamni ezoleka na chambre wana baperiki elati bilongi baperiki elati maboko elati nzoto baperiki ezosakana nzambe namoni na banyoka pembe na bango chochochocho banyoka do banyoka na nde bameshi oyo ezalaki wana bameshi ezalaki na ekomi banyoka tutututu ezotambola pembe na bango donc banvayi chambre na yebisi bino naoka somo na bandi koganga binzambe na makamni ezoleka na chambre na kombo na Yesu Masiya makamni ezoleka na chambre na nini ezoleka bazaka likolo na bango boye mamo nzambe adoloba na omoni na yebisaki obimisa baperiki wana na ndako nazoyebisa bino verite bandeko na nga nzambe na bolingo nzambe nazoyebisa bino nzambe abandi koloba na ngai alobi na nga omoni siko nde okomoganga nayebisaki olongola biloko wana na chambre wana nayebisaki olongola biloko wana na ndako na yo olingai koyoka te olingaki te siko omoni modele bazosala nayebisaki olongola bango nayebisi no bandeko na ngai naoka somo moko mukolango na bandi koganga nzambe nanga limbisa ngai lelo kaka soki nalamuki nazolongola lelo kana olongola bien oboyaki kolongola ngo siko omoni ndenge okomi koganga moni siko tala mutu esika lali tala babiloko wana nde ezosala likolo nga na bi nzambe nanga tala esika balali kuna bo nazoganga nzambe alobi na nga oboyaki kolongola ngo yango wana ofo mona boye nayebisi bino bandeko onde nzambe asaki mango na nayebite so pourquoi atikaki on pose butumba na lela butu mobimba na esprit wana nazolela kati na nga nazolela nzambe na ngai limbisanga tala nazomona baperiki esakana butu mobimba baperiki eganga butu mobimba ebeta banzango esepela nayebisi bino boko ndima te nzambe pe atiki ka position na nzambe aboyaki na okolongola ngo yango tika bango basakana yango bazosakana modele oyo nayebisaki olongola baperiki wana na ndako nayebisaki olongola biloko wana na ndako na yo biloko abongo ekozala te
yango bandeko oyo boolandanga oyo soki otiki baperiki otiki biloko wana longola yango na ndaku longola yango biloko mosusu eza biloko batikala na ndaku te nazoyebisa bino naokosa bino te surtout baperiki na biloko nyonso oyo biso totiki na biloko nyonso oyo biso totiki eloko eza grave koleka baperiki eza te baperiki eza bademon mobimba baperiki eza bademon mobimba bameshe eza banyoka namonaki yango mwa mwasi oyo alobi amoni ezolela bango bamoni yango physiquement boye ndenge ezolela ngai namonaki yango spirituellement baperiki elati banzoto oyo donc eza eloko te oyo moto okolobake nasambela mpo nango natia non basambelaka mpo na demo te obimisa demo na kati ya demo non baperiki eza bademo mobimba namonaki bademo wana bameshe eza banyoka osambela mpo nango obimisa molimo ya nyoka yango moko eza nyoka siko obimisa nini na kati wana obimisa nini na kati wana yango moni epreuve mwana mwasi oyo alobi ke nazoyebisa moli esprit wana ebima esprit wana eboyi nango kobima ekobima ndenge nini wana eza ye eza esprit mobimba ndenge aza wana nzambe afongoleka miso ya molimo akomona eloko ye azogarde na ndaku na ye eloko ye azogarde na ndaku ne nzambe afongoleka miso ya molimo nasi akokima na mbangu apakata mbangu akobimisa ngo mbangu na ndaku na ye bandeko botika bamaneke na ndaku te botika wana bandaku na bino te eza bademon mobimba meshi kotika te na ndaku periki kotika te na ndaku bozala na continue esili te apres le naleli nasengi nzambe bolimbisi nde nasuka na nzambe abi ok problème te lokolo omoni yango sikoyo boye ndenge ezosala antuko kobimisa yango ka lelo ngabi kaka lelo na kobimisa ale nzambe abi ok c'est bon abi nanga tala sikoyo mwa mwasi wana esika lali nzambe alakisi abi nanga lelo alobi nanga tala sikoyo mwana mwasi wana oyo ozolelaka tala baperiki eza likolo na ye tala esika alali bandeko nanga natala ndeko wana esika alalaki wu akomi lokwa sirene nayebi atiaka nde babote makasi me bote wana nao namona ye nango te atia bote moko elongi yango bote ya makasi alata suki na mutu soki mpe periki na mutu alekisa yango liboso boye namoni suka ya suki wana te suka ya periki wana namoni yango te donc elongi nde ekomi na bote koleka bote oyo nga namonaki atiaka donc na vi boyeko nandimi tata un jour akotia ata bote ya modele wana akomi na bote moko ya makasi na elongi na ye epi suki oyo alataki na motu so mpe perike so mpe nini kabelo eye sikoyo liboso mo nde ezalaki to mosu otie suki na yo oyesi yango liboso boye esali sikoyo boye eye sikoyo liboso molai namoni suka ya suki wana te gabi nzambe nanga ndenge nini nakomi na bote makasi boye ndenge nini alati periki molai boye naomona ata suki nango te suka nango te nzambe ayebisinga boye alobi omoni ye nzambe ayebisi ngai nzambe ayebisi ngai abi omoni ye bona mokuse nzambe alobaki kaka omoni ye na opambola ye kaka si akotika biloko oyo soki atiki biloko oyo te abi mpo nazoyebisa ye azoyoka te nazoyebisa tika do ye moko ayebi te natune nzambe abi nzambe ayebisanga te natika biloko ngabi nzambe ayebisi nga azoyebisa o otika biloko wana yo nde ozoboya natuni ye nga nabi ese nzambe esi ayebisa yo otika biloko oyo abi o nzambe na ayebisa na ye ngai te ngabi me nga nzambe ayebisi nga ke azoyebisa o otika biloko wana yo ozoboya abi avant pambola yo ifo tika na biloko oyo avant pambola yo donc esika na ye kocomprendre ke na mokili oyo mosusu okokanisaki oza nao na mbongo oza no bien me eza lipamboli te yango bible elobi c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichi donc c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichi donc bénédiction ya nzambe moto epambolaka nzambe abi avant na pambola ye il faut atika biloko oyo
soka tiki yango te esukaki wana dona kamwaki bandeko na yango conseil na opesa bino bandeko na video oyo yo otika bameshi otika kokangisa bameshi otika babiloko wana longola yango na ndako nao longola yango na ndako nao bandeko na bondeli yo na bolingo ya nzambe so nzambe afongoli yo misu ndenge afongolaki nga omona yango makambo esalaka na bandako na biso butu ondima te après mikonde na ko comprendre pourquoi ebimaki bongo po bamonaki lokola ye déjà spirituellement azobima lokola sirène azobima lokola mutu na bango do bamona penza kende bazala na nda bafanda na bango ka bongo bautilisaka bango te bamona penza so pe baza étouffé so pe ndeni mais je crois que banda obima to nde nayebi te mais jour on batel penza mutu na biso penza yali awa babimaki basepelaki bantouraki ye na likolo wana basepelaki bayembaki basalaki oyo bakokaki kosala wana basalaki feti jour nayebi te po nga nde namonaki achangeaki akomaki mpenza na elongi ya lokola sirène ozomona ndenge akomaki vraiment donc esika na ya komona après nde mikolo ya kocomprendre ngabi boye peut-être lokola nde bamonaki ye ndenge alalaki spirituellement azobima na bote makasi na perike wana nayebisa bino nga na bi baange balobaki mutu akozala atambola na obanga nzambe lere azokufa lere oya awa perike ezobima ya molai na mutu na ye perike ezobima ya molai na mutu na ye tozokoka kozwa mutu wana te ozomona do ndenge namonaki ye na position na do lelo oyo soki ndeko wana akufi nga na olela makasi na eta oyo aza na olela makasi mpo nayebi ke akomona bokonzi ya likolo te mpo namonaki deja etat d'âme na ye do wana ezalaki etat d'esprit na ye etat d'âme na ye aza na periki ya molai soki totali nalanda video ya papa na prophète Jonathan aloba yango alobi amoni enlèvement bato baperike ebimi bango ya milai baperike yana ebloke bango moye bango bamata eza te ozomona donc c'est ça biloko yango yango wana donc nzambe asunga ndeko okolanda video o partager yango na bandeko nyonso boyebake bamannequin oyo eza biloko otika na ndako te boyebake bameshe baperike eza biloko otika te na ndako te boyebake eloko nyonso te tobondelaka mpona eloko nyonso oyo eza utile eloko eza utile mpona biso to utilize yango tobondelaka mpona yango eloko eza nango inutile do toza neti meshe eza inutile mpona biso mpo nzambe alingeli biso nango te tobondela mpona yango mpona nini ozomona tobondela mpona yango mpona nini ta ndeti nga napakola bouillant na nga na monoko napakola bouillant na nga na monoko bouillant na nga napakola na monoko boye nabondeli mpona yango mpo eza utile mpona ngai ozomona nayebi ke napakola yango mpo mbebo na nga ekauka te nabondeli mpona yango napakoli na nga eza problème te ozomona eza problème te nabondeli mpona yango napakoli na nga mpo mbebo na nga ekauka te ozomona donc eloko eza lokola na kolobi apesu mamusu bilamba tolataka elamba nomoni ndeti ngai elamba boye nazomona na nga sisi na elamba oyo te me nasambeli nango kaka mpo ezosalama na baplace ya mabe yango nasambeli nango kaka mpo ezosalama baplace ya mabe nazwi nasambeli nango nalati me soki namoni sisi yango bakomi mpenza sisi eza te okosambela mpo nango te mpo wana deja eza deja na identité deja ya monguna satana osambela mpo nango te mpo wana ozomona deja sisi eza na kati wana osambela mpo nango mpo wani ese so osambeli mpo nango sisi wana ekolongwa te do yango wana eza na biloko nyonso te oyo biso fu tosambela mpo nango tosambela na eloko nyonso oyo biso tokoki koutilize oyo biso bana nzambe tokoki koutilize tosambeli mpo nango ozomona mafuta na oyo ya kopakola osambeli mpo nango opakoli na yo ozomona ndeti nini suna kokoloba babilo musu tozala nango osambeli mpo nango opakoli mpo nango pomadi na oyo ya suki crème na oyo ya suki vitamine na oyo ya suki osambeli mpo nango opakoli me meshi basambelaka mpo nango te nga nayebisaka nzambe na osambela na kotia nzambe so nayebi so baconséquence oyo eza na nini oyo otika sanki oloba na nga ke sanki nayebi so ketika ozomona yango aka na ngai na partage lelo mpona bana nzambe ematai ngai na ngai na partage ni me na bino partage yango comme ça na bongisa video oyo na osalela bino mpona
makambo tosala prochainement tocontinue mpona mambo bapratiki yango wana nzambe aza na moko na moko oyo akozwa video oyo bopartage video comme d'habitude natiki bino kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen.